na babiso bakufa ki lobi omboka Goma. Dictature ya Kabila ebomi lisusu ba Congolais. Ezali kosala pasi mingi po ba Congolais yango mabe na bango mabe o basali ezali kaka po basengi alternance, changement esalema na mboka na biso. Ndenge constitution na biso eloba. Esali ngai pasi lisusu tan na yokaki ke maire ya Goma o azali ata élu te, maire oyo ba nommé afingi bango ba bandi ba assassin. Bana mboko bazali ko réclamer liberté na bango, droit na bango, afingi bango baniyibi ba assassin. Po botala boyeba mboka nini tozali lelo na Joseph Kabila. Yami bale na ngaki na tonda botondi na babiso banso oya bana Congo nyonso oya Katanga o bazaki na Katanga o bayambaki biso na esengo, bayambaki biso na détermination po ete liboso te tokoma kuna bakangaki ebele na bandi bolandaki ndenge batakaki siège ya UDPS, bakangaki batu ebele, bakombatant ebele koleka 100, bakangi bango na prison, bamisusu na aner, nyonso wana po na koétouffer démocratie. Kasi bana mboka batelemi nde sangwa kitoko na ngina memela bino wana bana Katanga batelemi balingi boumbu te. Et mutu azali ko symboliser résistance wana ezali patriarche na biso président Gabriel Kyungu. Malgré bambula epusani kasi atelemeli pouvoir ya Joseph Kabila na Katanga alobi kuna bakondima dictature te. Yango na sengi biso banso tolanda exemple ya bana Katanga. Matondi misusu napesi bana kin oyo bayaki ebele o batikaki misala na bango pona koyamba ngai wuta na kitaki na njili totamboli na bango ti toyeko koma na limete. Et lakisi en tout cas bolingo pe confiance o bazali kopesa ngai. Yango na obi na ko décevoir bolingo wana te na confiance wana te. Tokozala na bino elongo ti toko libérer mboka oyo. Alors mboka na biso nde boyebi eyambaki mopaya monene, mopaya awutaki Amerika, mopaya wana nde a représentaka Amerika na ONU. Mopaya wana kombo na ye Nikki Haley, ambassadeur ya États-Unis na ONU. Tokende kuna tokutanaki na bandeko misusu biso tozaki mibale ya rassemblement. Ba américain basouetaki toya elongo au lieu que basala ba rendez-vous ebele ngongezaki mingi te pona ye mopaya esengaki to sangana to sala makambu et toloba makambu esika moko. Tozalaki pe donc tozalaki plutôt na ndeko Vital Kamerhe na maman Eve Bazaiba. À part président Lumbi Nangai, tozalaki mine tokutani na maman Niki toyebisi ye maemanso oyo naza koloba na bino, c'est-à-dire pona biso c'est vrai
que l'élection est coquille sous cause en 2017 était, mais ezali na responsable de la situation oyo. Donc pour Nabiso Makamba 2019 ezalité, élection est en 2018 et puis na mi 2018, c'est-à-dire au plus tard en juin 2018. Ce qui élection ce qui a décidé, il y a période où on a transition et qu'au Salema sans Joseph Kabila. Pour Nabiso, confiance ezali lisusu na Joseph Kabila te. Pour non seulement ndenge boyebi a organisé qui m'a pronommé en 2016 te, mbongo oyo ezalaki réservé pour na maponomi depuis 2012 chaque année parlement zako voté 250 millions mbongo wana ebunga de l'autre comment na 1 milliard pe tokokaki ko organiser élection. Donc à la qui si mauvaise foi na ye si manayango tango to sali accord to prolonger période oyo ya processus électoral pour être tokoka ko salisa maponomi na ndenge longo bami avant le 31 décembre to moni lisusu kaka ye a saboter lisusu yango tolobi tokokende na maponomi solo kasi na ye lisusu te. Pote Joseph Kabila sala makambo asali wana asapuyaki na mutu moko mutu wana komone Corneille Nanga. Corneille Nanga mwana mboka mais ateki molimo na ye na Satan andimi mobulu liwa koyinana ekota na mboka Congo po ete eloko azali koluka wana ezali eloko mosusu te ezali bolamu ya bakongole te azoluka nde pasi na biso atiamaki wana po asalisa maponomi ndenge elongo bamaki mais soki botali etamboli na ye bozomona ke azotambola malamu te. Lelo alobi na biso il faut 504 jours pour na kosala élection mais bandeko bokanisa malamu na 2006 2011 est-ce que tangu enrôlement esilaki ti maponomi kosalema est-ce que tolekaki ata 200 jours? Alors likambo nini lelo ezali kotinda ya lobaki il faut 504 jours eloko nini yango esalemi po ete tozala na besoin ya 504 jours à partir du jour oyo enrôlement ya suka ekosalema. Or boyebi bien que na Kasai enrôlement euti kobanda et ezali même pas na pembeni esila po ba bureau ezaki prévu et fongwama eza même pas 50% au fongwamaki. Alors quand on sait qu'à chaque centre il faut 3 mois, donc déjà na minuto nazo bisabino tokoti à partir de l'obitan tokoti en novembre, ça veut dire déjà que janvier au bazako lobana eza lokuta tokomi déjà na février. Or na limite que barosi ça bakofongola ba centre nyonso na novembre misusu ekofongwama na décembre. Donc ce que fongwami na décembre botia que ekomi na mars, et ce n'est qu'à partir de mars que bakobanda sikoyo 504 jours wana yango tolobi te bakoki kosakana na biso boye te atako baumbu yango bazaka na mwa respect ya biso eleki ya biso ekoki tolingi mobulu te tolingi makila te bena détermination na biso toko benga na munguna kombo Joseph Kabila. Merci. La Lina tuna par rapport ya bapoko na oti koloma awa Corneille na oti koloma déjà que d'ici samedi a communiqué calendrier global de l'élection. Question na ezali ko ce qui Corneille na a respecté bapoko ya madame Niki et que l'élection est en juin au plus tard juillet 2018. Est-ce que vous oubliez notre rassemblement pour exiger des cas? Merci.
Merci Ndeko. Mituna Nweza Yamotuya. Nangina Loba d'abord que Ndeko Vital Kamerhe tango azalaki nabiso ezali na choix nabiso te. Ndeko Vital Kamerhe azali acteur politique, azali na ndenge na ye atambolaka, ezali peuple nabiso ou azali souverain primaire nde azali juge suprême. Biso en tant qu'acteur politique natango tozali ko répondre na invitation, tozali na droit te toloba na bato baza ko inviter biso que voilà biso tongi songolo te pakala te azala. D'autant plus que ne na la kisibino Maman Niki Heli azaki na ngonga ebele te awa na Congo. Et sengelaki donc to monaye to passer message. Po soki na moment na to bagi bon tongi toza to kozana vital te. Yanga loba OK, baza disponible te to zo vital. To zo peut-être maman F soki andimi rassemblement boy koloba. Koya. Donc ça veut dire que message na biso to agi na ngo linga ke passer te. Donc pour Nabiso, le plus important est de nous message. Mais nakoki ko rassurer bino que tango tozaki wana biso nyonso tolobi na sens moko, c'est-à-dire sens onga naza koloba na bino. Sikoyo na yebisi yango peuple po peuple sikoyo atala abanda kotala banda lelo kotambola ya yende ko vital. Soki akokende ndenge moko ndenge ya maloba na ye to soki akosala yango te. Po je répète, tango nga na pesi position na silisi na lobi likambo na lobi oyo biso tu ndenge moni biso a madame tozali même position. Awanga na kite azui ya ye parole a continuer na maloba na ye. Donc c'est la preuve que a s'engager na biso na likambo tolobi transition sans Kabila. Ce qui a sali le contraire, bino peuple boye bandenge ya kozanaye. Alors côté il y a un engagement na lobité que tokomi lisanga moko coalition tout ça non. Tokoki ko continuer oyo il faut qu'on soit hors d'état de nuire. C'est cet adversaire là ou azali à côté ici les lots passe na mboka ou à côté ici les lots crise politique aye ko bakisana insécurité na rythme tokoki ko tenir te surtout que mutuango pe mandat ici si là yango po na biso soki to comprendre loko wana mutu na niveau na ye na ndenge na ye il faut à résister. Toza na besoin te que Ndeko Vital Kamerhe kota na rassemblement pour abanda ko sa musala. Alors par rapport ya Corneille Nanga ndenge lobi biso etali biso te toyebi que likambo lobi wana euti na pression po na masolo tozaki nango na mama Niki Heli alobaki na biso ke calendrier ezobima mikolo. Donc euti pas Corneille Nanga te euti pas ya pression ya ba américain. Donc to kosana awa te mutu abangisa moninga azate. Soka bimisi calendrier tokoloba merci simba nzela kende. Na yo na Kabila. Na Kabila. Pourquoi? Parce que soki atikali wana makambo alobi ya calendrier wana akosalela yango te. Bokoyoka kato vandi muka ono rébellion ebimi côté kuno mobulo ebimi côté ono impossibilité ya kosala élection. Bango pe bapaya bayebi yango. Po bango mutu bako financer processus électoral. Bayebi yango. Donc côté wana tozali tranquille. Garantie exactement la PSU que l'année prochaine peuple dans ces pays. Pour discours en 2016 et 2017 voilà le premier volet, la question orale. Alors, question Oyo, la ligne qui s'en les alliés pour le président. Tant que vous allez souvent comme ça, vous pouvez passer à la maison, vous allez voir la papa, vous allez comme ça.
Mais les lois ne sont pas c'est ça la colère la même couple pour les rassemblements. Tant que nous sommes pas congolais, nous sommes sur l'agenda les cabines en face de la barreau. Garantie nous allons sous la barreau nous allons parce que tout ça je suis pas est-ce que par exemple on peut faire que congolais ou bien barreau d'ailleurs pour Kabila pour la barreau Kitoko monsieur barreau n'a tout pas merci. Merci Ndeko Saint Thomas. Likambolobi à MONUSCO, oyebate, même les Américains près, bami tunaki yango. Parmi les missions, Niki Heli aye na Congo, ayeli na Congo ezali pe wana ya koyeba bilan ya MONUSCO ezanini po États-Unis et contribué à 60% du budget ya ONU. Balembi ko bimisa pembongo ayaki ko luka koyeba ezanini. Donc c'est déjà quand même preuve que bazana souci wana ya koyeba metina ya MONUSCO ezanini. Au départ MONUSCO ezaki pona ko accompagner biso après Sen City na masolo ya démocratie, na masolo ya état de droit. Congo comme un pays stable, makambo bitumbeza sous-souté, tokota en démocratie, alternance et bandarosa le maka régulièrement. Voilà. Alors il y a ekota là pourquoi biloko nyonso en salinité. Yango azali na besoin comme on a acteur politique. Pour tout na bango bokomi wapi. Eloko nini ezali proboma mboko oyo. Yango topesa ki e oya biso position. Natango zoloba garantie. Mais autant qu'il y a défunt président Nabiso, mais ce qui est au Lingui Nazongela justement défunt président Nabiso. Maye le naye, moté manaye, makanisi naye azaï gotier la naye. Peuple. Garantie aux ali kosenga. Nga nazo lukango libandate. Garantie aux ali awa. Parce que nayebi que ce qui peuple Nabiso est télémi. Ezalaba américain, ezalaba chinois, ezalaba japonais, ba européen, ba nani, ba ko se plier na volonté à peuple Nabiso. Voilà. C'est ça ma garantie. Nga na koki kosenga garantie na mopayate pour nayebi que na droit international à cause na possibilité ya kokokisa makambo nga na lingité. Alors garantie na nga ezali peuple. Tant que bozo mona nazo telema nazo lobabo, c'est parce que nabi que peuple azana sima. N'eût été soutien en ngana lobabo été. Nazo loba avec assurance il y a soutien à peuple. Et peuple on attend on aza ko senga ya démontrer eloko wana po nabi que tant ya ko banda ko démontrer yango bato yozo senga garantie wana ba ko ya mbangu ko pesa garantie wana. Ezali tango tozali na attitude ya kosala neti biso moko ba congolais nde tozondima bozo ba bonyama oyo ezali ko wuta na pouvoir en place nde bango siko bataka biso babi ah ba congolais bango mo bandimia tosani toko ke sa musala o bango esengeli basa na place na bango te donc tokotala bango kaka ndenge yokende. Or lelo toza koyebisa mwana nyonso ya Congo o alingi changement atelema alongola bobangi. Po bobangi et comme inde na kan na bango kuna. Il suffit bon na kaka ndenge baza ko bimisa ba mangungu ebele po babangi sabiso. C'est la preuve que Kobanga changé quand. Donc totika Kobanga totelema na mobulute na kotangisa makila te mais toloba biso moko elongo tolingi susu kabila te bokomona ko salema na mboko. Voilà. Ndeko na ngai yeba toujours biso to kolina na mapapu ya Etienne Tshisekedi biloko wana ebangisaka biso lisusu te. Voilà. Ba trahison nga na mona na banda ko mona ngo nazaki na mwana muke. Yititi. Bato basala UDPS. Mwana na bango UDPS baluki ko boma yango. Bongo lelo na kobanga pona rassemblement non. Eza biloko to mona
baoyo bakenda o bauta ko kende mikolo basali nini si bangwana bakomi kolela bakomi kotuta na mitu bakomi kobomana et nyonso wana pe bakozwa rien po bao ba débaucher bangwana nde kutu bazoyina bango sous makasi po babosani maloba na bango te tant bazaka na rassemblement donc bayebi bien que sika bakekuna bakende pona libumu bakeko sale la peuple te. Donc bakosila na bango lokwa molinga oyo bakolanda exemple na bango etali bango toyaki mboka toye kosala rassemblement toye touti libumu moko te mutu na mutu aza na destin na ye. Voilà, donc ngai na mitungisaka te mpo na koyeba hotel asali nini songolo atamboli ndenge ni non nzambe ye moko ayebi na peuple na biso. Voilà. Madame Mariette, bonjour madame. Bonjour mademoiselle. D'Habitat. Tomonio a une conférence de presse à président Félix Tshisekedi Kalomoni ou Kokyo Bakissa personnellement la diaspora Bolanda. Bon, je pense que le président Félix Alobaki Nyoso, vous voyez que à sa conférence de presse sur les équipes pour éclairer la population par rapport à Makamunyo surtout au Salami Mikolo yo, vous voyez que ça qui voyage moko les équipes pensa voyage moko Bitumba na Lubumbashi, nandenge batie ba contrecarré Makasi kuna et ce qui fait que malgré ça, à l'axi quand même Bokasité na kaza quand même Mobali a commis na terrain a kende pays moko ta super risque que na mama to landi on a bilili to moni que abundi akutana bande kwa Lubumbashi akatanga mais ba empêcher. Bon, pour le bosso yangwana kozonga na épée, ba yambie kitoko, ba kongola, ba kinoa tout bazalaki na aéroport ko yambaye, ezo la sabolingo bazala ngo pona ye. Biso tout ozana bolingo pona président na biso, il faut to sungaye pour azala makasi pona ko réussir makambo azoluka esta la manamboka na biso. Makambo ezani neza changement, tozana posta changement ya alternance esta manamboka. Donc quelque part toujours soutenir makasi, ya au moins présence la biso to ya biso ba lia UDPS, to massivement à pona ko soutenir ye. Et là il y a mis ça tozali là ni visite à maman Niki elle est yakiawa aki ba solaki na ye oyebi que lokola za mokonzi monene akoya ko yamba batunyo sotete ayambi ba représentant ya ba opposant et biso to aki représenté par président Félix a sali peu compte rendu et donc bolandi pe que tozana besoin tozon que les na transition mais biso rassemblement de 5 transition sans Joseph Kabila abeti c'était la likamwana que transition oui mais sans Joseph Kabila pour Joseph Kabila a coquine a été à sali élection té mandat ne comme na souka a coquine plus de a sali 2 mandats à baxer sous mbula moko mais aux moins que azana mauvaise volonté il y a ça la élection té ali ko ça élection té et ce qui fait que dongi tout ça la transition on a pour na ça élection mais sans y pour ceux qui a za wana élection ko ça la maté alors biso petit peuple tous attendre dans le 31 décembre il beaucoup ça ebisibinoté tozana tozo souhaiter tolingi pe population telema pona ko lakisa tolingi susute atika la wana kende parce que le accord a appliqué on a ndenge na ye le a appliqué accord na ndenge na ye et que ce accord on a pèse aussi le 31 décembre alors basta na ye na nanga na majorité na ye ba kende skalo so ba okende batika population apona ba konzi asika. Merci madame. Merci.